Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Voilà, très ravi de savoir que vous êtes branchés, connectés dans www.com. Avec vous, je suis Boloa à l'international. Merci encore une fois, amis téléspectateurs. Merci pour notre Nabino. Bolingbo yamba biso na ba petit écran, na ba cell phone na bino na ba tablette na bino juste pour na kolanda. Émission na bino bolingaka espace dialogue là où la connaissance et la réflexion se rencontrent, n'est-ce pas? Bonne année encore une fois et puis ba meilleur vœu na bino no so ba mourenyo sur Congo dialogue.com ils ont dirigé dans la grande dame Francine Ngembe, grand prêtre mère. Voilà. Au moins sur na bino na ba petit écran. Et ça cause équipe moi ma quasi. Eux ça la fierté na carte Afrique du Sud awa. DM Studio, DM TV. Coordonné na président et directeur Désiré Mukombozi. Ah, mais balobi Désiré Mukombozi n'est pas Désiré bon à cause de Thierry Emboli. La minute on a système embolisation. Oui, bien que nous commençons autour n'anga bolo embolisation comme ici gégé à Sikato n'engagé habité. Maintenant sortir ma en Afrique du Sud ça déjà embolisé, n'est-ce pas? Voilà, médias beaucoup ça déjà embolisé. Yo moi bon le basouté. Congo dialogue c'est de bonne manière. Alors bon dia bon tarde, hein, tout ben. Vous allez bien? Je crois que vous allez mal. Merci beaucoup. Alors, Zala relax, n'est-ce pas, année à Sika, Maramba Sika, ba nouveauté, ba boula Sika, ou Simba qui était au Simba. Vous comprenez, moi? So, quoi, qui le Marak. So, Choua qui ont d'expérience au Zaki. N'est-ce pas? Téléma, mon frère, ma soeur, Téléma. Businessman, Téléma. Continuez les sous, renforcer encore. Et Simba. Foyer, ba couple marié, bo Simba les sous, bon méga les sous, c'est Simba nango. Voilà. Merci. Je suis très ravi, comme émission, vous avez toujours suivi aux 4 coins, Mokili Mobimba. Je suis Bolazav na Isenwa Koyamba, une des servantes de l'Éternel, tout droit na Angola, n'est-ce pas? Na combo à sœur Karine Poli, a eu visiter Bisso, comme un peu moi amoureuse d'Afrique du Sud. Nena tout nana nuyes kalingati kana boak sangu na tonnerene. Bienvenue pe Shalom sœur Karine. Merci beaucoup Shalom papa José Boloa. En forme hein? Nangola papa. Le banan avant que na musika nana que cartonné concert année passée, c'était bon hein? Oui, très très bien. Angola Nzambe a salé Bisongolu et les kaki bien malgré tout la difficulté bitumba parce que diable ngaka kotoba na Nzemba za po ya kobundisa mais to longa ke toujours parce que ça longa na ekulu subiso sikolo kwa toza ba disciple ya Christ a ça la chose de toujours ba longi à chaque fois toza na ye pour ça tout toza na activité moko Dieu nous fait toujours grâce à ça toujours ba longi. Oui, mbara apparemment. Oui. Ah, ok, donc un bi moyembi. Oui. Ça gana na moti micro pe ngol. Moi capella. Natambolaka na Yesu. Nasololaka na Yesu. Hazalaka nangai tango nyoso moninga ya umoi nangai. Ça fait combien de temps on continue dans le monde à Wemba? Depuis l'âge de 8 ans, il a 25 ans d'année. Ça 25 ans. Ah, ok, na kaso bi 25 ans pour ndeni sera nga sopani kana ba âge bondeni. Ça 25 ans. Donc 100 na 25 ans. Ah, ok. Oui, bato voilà na biso ba beta machine ba tele aseka zani na 25 ans mais azipika ni comment ça. 25 ans mkiebo papa José. Oh, ça 25 ans. Na banjemba na âge de 8 ans, tina comme na ça 25 ans. Oui. C'était comment? Elle nous motivait que quand on a raté quoi? Bon, nga na banda olinga d'abord nazala bajarabano dijarabano bazala balinga so azola la télé musique so télé musique bino kanti bola musenga na ola ande pongi nazala dijarabana mo abongo nazala na kola un peu timide mais nazala ceux qui musique ezobeta nga yoka sonité wana na bote na famille chrétienne mais na yeba na no yesuté so ba musique ezobeta atana banda opangsa ndako atana ndosa nini na okata na nga na banzo bina na banzo bina pe makasi mais ti koyemba tant na yeko koma na âge ya 13 ans na yeko ta chorale mais muta pesa na penza posa ya okota penza na monde ya musique onde na komi lelo eza mama buloba na bando se pe na banzembo ne mingi na ndo yoka lokwa mo ba mawa moko so azoyemba donc banzembo na ye bandaka ko edenga
pas vraiment édifié pour nazara na moi muke na yeba pensate mais banda ko toucher nga beaucoup plus so nazo ko no kaka bien et jusqu'à ce que na yaka pe ko banda pe ko meka ko yemba tina ekota chorale na koti chorale na ndenge pe ba ya quartier ba yaka ko zwanga na grand frère nanga moko cousin nanga propre te di mpeti basala groupe na bango nde bazwa kanga na kompe ko meka ko yemba ba on pe bazo memanga na ba activité na bango ti lelo pe naza pe o naza lelo. Une des chansons ya couple Boloba que nous saluons en passant o Marcayo. Maman ke karata ma 30 secondes à pamba. Tika ete mitema na bino mitumbola na teo. Tika ete mitema na bino mitumbola mateo. Bondi melaka nzambe bondi mela pe Yesu. Bondi melaka nzambe bondi mela pe Yesu. Nandako na tata bifane lobi zali mingyo. Aïmba bien Désiré Mkombozi. Picasso, El Piero, Karine, Paul Yaouti, tout le droit de l'Angola, Bisca Babondi, Anna Babotar de l'Obamaka. Aïmba bien, n'est-ce pas? Sœur Karine, dis-nous un peu, qui est cette Karine? Namom Koussé. Sœur Karine, Karine Poli. Abotami na famille, il y a bana 6, 4 filles, 2 garçons, naza deuxième, naza moi na ba maman nyonso ba papa nyonso, bien que papa aza soutien na biso mais maman nanga o mère ma mère biologique Louise Mpia aza toujours en vie au Tolobaranae, à part Jésus tu es la seule qui nous reste. Donc maman ya bana nyonso tout, yaya balé ki nyonso. Petite sœur Yaya Nyonso, voilà. Bon, en fait, ils ont là au moins aux autres tout na sora bala tabala. Dena tout na on le suit vraiment. Asa li pamboli pour d'accord à Christ, non, n'est-ce pas? 2018 na bala déjà. Moi ni mo ta répondre déjà na mtu lingo tout na bala déjà. 2018 na bala déjà, mais boze aka surprise. Ah OK, donc moi tout na te sokaza. Bon, c'est kaza déjà. Oui, aza déjà. Tobombi. Mais ça, sûrement pour mais jeunesse à tout lobanga comment zo bombanga bo. Mais c'est Patrick Naotuma. Monsieur Patrick, azana monsieur. Oui, azana monsieur, oui. Frère t'es chéri t'es. Non, aza monsieur pour na bandeko balandi. Pour nanga aza bébé, aza mon cœur. Aza mon idéal, Aza mon tout, donc voilà. On le bien peine avec conviction en thème. Beaucoup plus conviction. Beaucoup plus que les cas moins conviction. Pour comme on a Facebook, on a tout na lobana no ko as bozarna e penza bala na sol pas tout na pe. Oui, oui, oui. Vous comprenez? Donc page on a to kangi déjà. Yom to bando tout na messenger. C'est rozolo baneno la TikTok album on fera produire en est-ce que ça célibataire to bala. Ah déjà occupé, n'est-ce pas? Oui. Alors, côté de notre zipé, on a maquillage Jésus. Hein? Tournez page.
ce côté, vous n'allez pas mollir à Zanango. Merci. Ça fait plaisir à Thierry Mboli, n'est-ce pas? Réponse, ça va bien penza na Désiré Mukombozi, et ça va bien penza Makassi, ça va bien penza Francis Mwanza. Sœur Karine, dis-nous un peu, dans mon album, c'est l'espoir, n'est-ce pas? Que je présente à mes téléspectateurs. Ils sont déjà sur le marché, je crois. Oui, ils sont déjà sur le marché depuis 2016. Donc, c'est comme en juin année, on est ça à 2 ans. Album, ça a 2 ans. Sorti, c'est ça là déjà. Et c'est ça là déjà, oui, au niveau Angola. Et puis, au niveau Congo, tout ça là. Ok. Et ça, dans un moment, il s'allait que dans le cas, penza, il y a un peu à liboso boulele là. Mais on a l'ingana sengango pour natala kiyo performance na yo c'est peli senga makaji. Mais on a l'ingana to sala ngo c'est non acapella sikoyo, mais na sous émission pour luketo beta kawana. Non senga pena Désiré Mukombozi pour terre dont on a place moka bien a beta la biso ngo na yemba na munoko ya beta le biso mu keka kavanto silisa mais beta non acapella. Ya boulele là. Boulélela, boulélela, ah, boulélela, boulélela, me manine tulu kanzambi, ah, boulélela, ah, boulélela. Me manine tu yambongana banda tala kakala betinde maboko nangai, elombe okita, soto yoka yo ya ya O singalo kitu nanga ezalinde yo Yesu abulelela ya ya me manine tulu kanzambi. Yo, ok, cette chanson a fait tellement plaisir à Maître Tyson, Maman Nina la Captain. Maman, espoir, pourquoi intituler l'album dans Espoir? C'est l'espoir. Espoir parce que moni eza balobaka bakombo nyonso tout eza bakombo opesa bana eza mwana mso pese comme mampasi dine comme na onka bapasi na bapasi comme Holanda o maimona ya bando mona neka makambo siko nga na pesa ki album au titre ya C'est l'espoir eza moni na ba moment msusu tant tozo kuta na ba difficulté na place olela yeba noka okumisa nzambe banda otombola nzambe na passe nao banda otombola nzambe na likambo ane elelisao so otomboli ye bitombo otombo wa mwana moto nde boyeba nani oyo aza nga na tana ndo koma banzembo oyo ezalaki na baperiode moko noire ya makasi oyo na banda oleka nango mais na place nakoma makambo olela na banda omona na problème wana to na ba difficulté na banda oleka nango pour moi la moneka que non Yesu ndaza espoir nanga ya lobaki Seigneur tu es mon seul espoir donc na mona molili to na mona molilité na yebi ke yo sala ke ngana mona pole et lelo nyonso naza na weza ka Angola nzem parce que na yebaki otombola e pe na continue toujours kotombola e tout au long ya vie nanga maintenant lingana ma minute muke o meka poko tana bozindo ata muke ba passe yango nini ba noira ngoni parce que kolongono Congo na Angola déception, il y a Libala, il y a fiancé, coucou fait papa, il y a maman ou comment? Quel genre va passer au moins qui s'allie que Jésus, justement c'est l'espoir. Parce que qui na ba domaine nyonso. To que non na niveau famille na botem na famille riche. Ba msusu bolo baba mona ke ba mise ba linga ka ko lo babongo non. Ba linga pe ko mra banzemba ko lela. Mais tolobaka nde o nzamba sali tant toloba nzamba lota batu daleneya ezaka slogan te eza ba réalité to eza ba makambo vrai o tokutana nango nga koli na famille moko eza nango ezaki nango na kombote to eza pe na kombote mais nzamba zunga daleneya abimisnga o naza nango na ba 2013 parce que nazaki na Angola nazonga ki na Congo na 2013 tant na yoya en tout cas na kutama na ba difficulté moko oyo kaka na ba moyen moko dans la finance na zana eloko te na komati na point ya ozanga même mafuta ya opakola na ebaka na senga ndeko monga okoko yedenga naza besoin mafuta mais juste ka mafuta abinanga oza besoin mafuta menze ya mukuse moi mafuta mbila kalinga onkatsa na citron et comme lemon nazonga na choc moko na okanisa mafuta mbila sans parfum na poka mafuta mbila et ça lemon soloni na opesa na lela ndeko apecha lo babongo aza pa l'aise tanga le bon ba selongi na yoka passe na mutema na zala pe na eloko pete
nazalaki pe na eloko osala pe te na suka ka ndenga wana ka ya mokie na meko beta ya bino même jusqu'à na point ya kozanga même bo excusenga même ba sous-vêtement ya biso basi nazala na ngote donc so ka vraiment bio longola boy o ka ndeto no sa j'ai tant za ba miki la kisa mi pende total madokotolo nga pene za ki inda madokotolo oui d'autres albums qui te nous vous avez bango sous désiré madokotolo donc ba kebo to bando sala ya kala donc bonjour mon a un peu ba difficulté wana na moi na moi attaque moi si oui et qui facilité sont tant au qu'est-ce qu'on a domaine il y a na musique au mona bande ko na yo ba chrétien bande ko no mo ba chrétien ba okoka ko yamba ote o ma batu bazolo ba ya za langa donc a congolaise to ko ki ko pesa opportunité te abima na mboka oyo batu bazos babimi ole bazala ba Jean ya Nzambe mais banzimba za bango ba Jean ba benga pe ba chrétien ba musicien oui oui bon autant a communauté yo mozo ba mosala sali penza ekiri mobimba po ba kende ko luka ko diaboliser même pas batu boko ka ko soutenir yete akoki ko bimate mais eza nalinga penza obeta ba histoire o te sala nga bien te il faut beta on pena na micro bolo il faut beta ngo po benda matoi na ba téléspectateur pe ba musicien soi-disant chrétien et ça là nga bien te puis tu le bazar o ba continuer comme ça ba évangélisation na boko ko soutenir yete il faut bo étouffer mais Bible lobby ceux qui nzamba lobby oui personne peut dire non si Dieu a décidé qui peut s'opposer mais na kumisa nzambe po nzamba permettre na lekana ba makambo mona ovano na kwena yo otumbola mutu te ofinga mutu to sala mutu mabete mais batumo bazolukaka baluka ba étouffer yo batumo bazolukaka yo mona bolamu te mais tant yo zolo bana mona bolamu te nga lala apongi lokwa mwana nzambe nyonso nzambo sepela ko pambola ba oya ye ya lobi les justes vivent par la foi tant biso tozola la pongi ya zobongsa lipa pe kwanga ya biso po na lobi ezaka le roi des rois le créateur de toutes les choses. En tant que moi si sœur Karine Poli aux chantre de l'Éternel expérience nini ya mabe na banoni ya mabe en tant que moi ce que vivre na pays lo Angola kuna baba milangwa kindumba tout ça expérience m'a beaucoup tana na vous avez pas pression wana ebele au mona na ba pasteur oh na ba pasteur ba yo sana oui nazotanga eza obi ba difficulté tokutana nango non ba pasteur komba mutute te kotanga te tona besoin maman ba oyi batambola l'émission oui OK peut-être en église moko pasteur papa amoni na lina teka nzamba salingo luto bimise loko toluka toteka eza moko apesa na condition abi oyi pina ke yondo zanga kana ya ko banda kala ndo yeboe opportunité ngwana so lingi oteka yonzima ka obimananga na kana ko banda kala ce que lingi na permettre yo teka na église nanga yonzima ka obimananga po na kanelo banda kana kraka fo ah papa mais yo za homme marié oza homme marié oza homme marié eza problème toza pe homme de Dieu yo samsa nzambe nga pe samsa okoza homme de Dieu eza problème te eza moko ba difficulté tokutana nango omona mutu musoke bete les portes mais na suka masolo kama obimano poke na yo na sala ngote na teka pe basidi yango te na loba soki eva na ngona ndao so mkolelanga au soutenir nenga ite ngao est important na sali musa na ye oya teki kati nanga asungi producteur amonani to sali œuvre ngo ndeti bese kali na sa partenaire te na partenaire te parce que ça bat mususu ke ko betela bango porte à soutenir yo a pesa condition mo photo bimanao mais non bimana yo après avoir ko bimana ils a poto suka no kana bima les nko bateke no so na célibataire ni naza moi si a mutu nyonso naza artiste pour na mutu nyonso oui mais naza femme pour un seul homme. Moi ba ngompoza apé célibataire yo zo yemba uza célibataire moi ba promotion non un frère un sœur engage-toi. Eza moko ba difficulté tokutana nango nangola bato mbongo baza mais bato mitema malamba zate pourquoi na lobi bongo so bazali biso ye toza boya bo soutenir biso au moins mutazo ba na produit yo na linto sala concert moko munene opesi na proposition tondimi to lancer na Facebook to check non na telle année na tel mois plutôt toza na concert to pesi pe na endroit mais et c'est réalisé pourquoi c'est réalisé to se poser la question
Bon, et l'homme soupesa peut-être bon, toi tu représentes comme d'autres servantes, servantes belé ou azo mbela nzambe na kati musique chrétienne, oza lokola mungongo na bango ba mususu peut-être tozuna occasion kwa mana ba plateau te, mais l'homme soupesa bino pe bobo ya kanabino père mususu hein, ba ningo sinimo contrat, bokomi po na pe mibali mususu, mon frère yene kazaka netité netité. Yo pe ate wazara jar na ngate ponga za netwala munene. Yango bobu mela pe pona obala. Omoni papa José, elo mona ko loba. Bolingo eza pona mbongo te. Dans la vie ce to banda lukato landa batu pona intérêt moko nde yango moni mingi basuka mabe. Bolingo eza d'abord mitema ya batu mibale. Batu mibale lisolo ya batu mibale d'abord bo solo li ba bien mususu ya sima. Natala film moko to na landa histoire moko un prince mais andima comme moi musala. Pona bolingo asali ne hypocrisie azana mwa musala na ndaku wana me ndaku na bango moko asindi balukele ba fille ebele baya ko papa banga pona ba fille ba poni na mboka bazwaki une vingtaine ya ba fille mais ezaki na ba guerre ezaki na bato comme ko bomana poka baba la prince baby prince angote siko bazui prince mo ba bimisi yende petit frère ya papa na bango basali sous forme yende prince mais vrai prince mwana musala na ndaku awala ndane nyonso azomona mwana musala moko akikotika ya cousine na ye biloko aza cousine ya fille moko me batie mwana musala na ndako na bango bakoma ko maltraiter fille wana ayebi kolamba ye makamio surtout aye na ndako wana kotikela cousine laptop papa na prince amoni prince asinel papa ni na limo amwa sana pakota na concours bazuma amwa sana ayebi koloba même pas ayebi français te atanga te aza illettré ya ba illettré ya lokote mais azaki moi si kitoko na taille makamio surtout mais azana na bagage te mais prince abibo bazoye ba koti na concours tanga koti moi wana ayebo lamba makamio surtout ayebi ko servir ba fille wana ba komo kelizua mais prince amona nyoso basola pe bien na prince vrai prince ye pas éviter que non vrai prince wana comme ça tourner pourquoi yu mobile kitoko boy on dit mozo anoka moi musalabi ah misale moi nité na sepena zo ata pona gagner ata moi lipa abibongo yo histoire no fia pas rencontrer bingana za na mboka tanti na ngazwanga memanga na mboka na biso ndaya na na ville na koma olena za kwa moi nyoso tu mais na koma moi musana ndaku nae ndende pe roi monenga na yaki kotika na ngaka laptop nda monenga a préférer nga pena sa na za parmi ba candidat ba ko leka comme bazala moi si ya prince abia bon prince a noté ba tanta fille wana batele ba poison batele ba dindise na piscine ba bomaye tout là mais ti ba iba mbongo ba kosa ke fille wana mtaiba ba bengana fille wana ba expulser na ndaku or ezaki na caméra bandako ko capter makamio surtout mko bayaka ko tsasi ko point final po ba pointer moi si ni prince azui prince abibino so boza awa yete nga fo mwana mwasi na ba bisi siko vrai prince o bande ko kanza prince bande ko sela ba vasi misu ba bima na ba chef ya équipe o bande ko encadrer bango ba coucher na bango pokaka baba la prince nyonso wana caméra caché banda ko zwa bango et prince abibino tenga fo mwana mwasi wana donc makamba bolingo za pona mbongo te za ba mususu mbe musa kokoya abatami na ye yo yebite ke nani yo yazali mingi pe ba rata ba chance bien pona ko lukaka alingi ezo beta na misu non. En fait problème zaka que tu ne te laisses pas influencer na bambongo ya batu. Oui ngaza mutu moko non pas mutu batu baya c'est Karine loba soka nyonso yo lingi moko peka bana loba na nyonso lingi na opesa mais à condition qu'on lingalanga na yesa ke papa o penza na lingi penza ezaka yo tikanga kimia po malgré tout bon moni na bat musu ba bazelo ba on na caméra te likamba bolinga likamba mutema moi mutako ya mbongo opesa ba mbongo awselo nyonso tout mais na mutema ozo se sentir yete aux à la l'aise mais avec la personne que je suis na se sentir à l'aise na ye ane pendule mante azane pe businessman te donc ane kam aza pasteur mais ya lingane maka musique mais l'homme de Dieu c'est le qui encore Patrick hein? Oui. Papa Patrick l'homme de Dieu le pasteur Patrick kalaming te donc na singa na invitation na ya na sa na émission na yo na Angola donc so zuga émission yo je suis sur la Facebook bisona DM to ya penza na to yamba yo
l'émission après peut-être TI les sous. Et à bon côté dans les invitations officielles to sing dans la émission. Et à bon côté. Oui. Oui. Bon, Désiré Lobi Pika Kaka. Voilà, t'es mais quelque part il n'a pas personne ça. Toi n'a besoin de c'est pas un problème, tu goûtes à la Angola. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment regrettable et comme on a ma servante Belé, non, c'est ma Karine, ils ont l'homme de Dieu Belé pour la production, pour la promotion des produits. Hier soir au théâtre, au Lignanola la Nasser, aux Mbassou. Mbassou. Et ça vraiment mon quoi ba difficulté à ma casse to kutana ngona msala nzambe. Jour to kozwa bato amité à malam. O banzimi ko sala ko soutenir Eve nzambe na mutema ya ofungwama. Je crois que tous ont des difficultés minutes. Au moment où tu as dit que approcher moi si mon y le cas non célibataire, il peut battre tout n'importe. Aux célibataires, tous ont marié, tous ont fiancé, tous ont ni. Ce que soit quelqu'un qui non n'a engagé, n'a marié. On a benga à l'embi déjà au faux cop. Tant mieux. Faux cop problème té. Mingi peut baser évoluer moi mi ba na bango ba soutenir bango. Bazana bango peut bien, ba saper musala nzambe. Ti malem pe batu comme mona na mingi pe bazana bango pe na bonne foi ya koya ko soutenir ba femme célibataire to ba femme seule mais kaka biso moko baninga ba yembi tozo keni ko diaboliser pour na ba soutenir batuté. C'est dommage. Sœur Karine, tu as presque na suka ngana yo mama solo muke. Alors projet zanini d'avenir pour l'album Oyo promotion ngi salamandeni. Promotion, tu as une moins difficulté, moukier, vie, bas conditions, ou tu as un niveau ya Angola, vie, finance, et ça qui est un peu occupé, ça qui est dérangé, biso moi moukier, mais nous avons besoin biso petit à petit, tout ça quoi avancer, mais projet ça qui en 2018 auto réalisé, Maxi Singer, na titre ça il mérite, so nous avons besoin biso tina fin année auto rozwango. Mais jusque là, somme ta monnaie sa production, il y a album ya roya na e. Production album au contrat dans mon facilité et si la tine à mois de juin donc moi na zo mutum sous ce contrat de sili on a problème té. Ah OK. Voilà. Rapport na yo na ba musicien mususu et puis na musique chrétienne ndenge zo ke na Angola pe na ba RDC ezandeni. Rapport na ngana ba musicien mususu eza très bien. Musique chrétienne. Ba te ko za la fier. Bon fierté mutunyo surtout za na mo fierté na. Te o buda ba embi mususu a été a micho ende na ni superstar ana yenga l'acception nini. Bon na éviter muto yo lo bakena buda batu. Naza vraiment compliqué té. Naza un peu timide mais naza compliqué té. Sola bien. Ouais, na sola bien na mutu soko approcher nga to sola bien mais ya otonga ndete otonga té. So il n'a pas critiquer Batou. On a un faux débat. Tu évolues dans une église? Oui, il a évolué en église Morija et pas pasteur Ndeka, Hippolyte Ndeka. Ok, au TRP. Bon, côté en église T. Tu l'as pas battu ma boue? Non. Eh, Ngazaka adoratrice à Pamba. Moi, invité ma adoratrice. Moi, adoratrice, n'a pas préparé un camili, moi, Batou. Ba pousse un peu bien, donc lévite quoi. Modérat? Non. Ah, ok. Ça va. L'objet comme évangéliste c'était? Non. Attends, la balle pasteur. Il y a un pasteur, il y a un pasteur. Nous avons un pasteur, mais nous avons un pasteur. Et Obini bandela non? Attends, la balle pasteur. Parce que nous avons un pasteur, nous avons 2 mois un pasteur, mais nous avons un pasteur. Si vous avez un pasteur, na pasteur, la différence est ça. Moi, c'est pasteur, mobile n'anganda za pasteur. Yende muta bengama comme pasteur. Nga na bengama nanga koza kamo yembi. Nga na aka pona adoration na tika kana adoration. Na zo yemba nga na okumisa nzambe na servi toujours nzambe. Mais maman pasteur yepe a bengama koza la pasteur yako batela bampate lokola ba pasteur nyonso tout. Donc nga na za ma pasteur te na zande moi si a pasteur. Émission est branchée, connectée, puis que na YouTube ya Congo Dialogue. Karine Malobo est enregistré après 5 ans, après 10 ans. Au gouvernement, ma pasteur, ma papa Patrick Abisso, comment ma pasteur à cause de séminaire de théologie, tout ça. Non, koko tanga théologie et ko sunganga na baksaka bagage. Parce que musala otosala ko commander mosenga fo ba Bible et senga fo méditer, faut comprendre peu makambo loba. Et ko edenga mais nakoki ko exoter bana oyo nazo encadrer na groupe to na ndaku
mais ya kozala mama pasteur ndete eza ngambo nalinga yango te. Fabrice Molaja, Aza Branché, Azolanda Biso, Pasteur Matou, merci vraiment. Et puis, na maman Mireille, merci. Nabino Nyon Sobopé, si vous tanto sur la sœur Mireille, plutôt na sœur Karine Poli, album est déjà marché. Le seul espoir qui est Jésus-Christ, c'est Karine Poli. Donc, d'ici là, tu es invité à la mariage, à Néo. Oui, vous avez invité, oui, faut boya. Timo Bimba. Faut boya Bilili Ophélie, papa Désiré Pénan à Pointe. Ouais, faut boya. Merci beaucoup. Ça la célébrer ba oumela ba simba simba ba luka luka donc ba komati donc ba ndirisi na célibat mais nza masali ba grâce ba otoza yango tana ba fiancé na bango donc ti na ba YouTube ala kishango mais yo quand même nza masali ngolu abi ko pangsa pa mais misu na yaza pena avant n'est-ce pas et puis na néo pena donc non avant tenga pena kembi bakembisi yo pe okembi pe bakembisi yo papa tika bazala me bakembisi pe papa tika mtima mtema boy ba nzoka zani na poto tika papa puis ba frère ba évangéliste tika papa tona ba tika kaka tika. Voilà, merci beaucoup, on est presque à la fin. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Maman Francine Gembe de la Belgique, Namba qui sur Karine, Nalingo Pesa ba meilleur vœu na yo na portugais, Naba téléspectateur na yo, hein, Nalingo Pesa ba meilleur vœu na yo, to presque na suka, mais Nalingo sala on a portugais, to telemigagawa. Et puis message on Nzamba tu na motema pona ne oyo. Naba moura musique chrétienne au balinga kayo. Et puis on Nzamba tu na motema parce que nabi ko en tant qu'adoratrice, il y a toujours un message que Dieu t'a mis na début ane oyo. Puis moi encouragement na baona bayebi suma siate ba pelem so ba le kanzela o yo le kaki otalika caméra désirée oyebi si ba. Merci beaucoup papa José Boloa na opportunité au PCNga to sa l'émission na yo na Congo Dialogue. Nzamba pambola bino pambola pe mission na bino message onga na koko loba o nzamba zo portenga à cœur na osenga kaka amour, unité, humilité. Pourquoi on a le dit amour, unité et puis humilité? Parce que dans l'amour, nous sommes en train de nzamba régner wana. Parce que si nzamba zo régner, tout le monde a ma pamboli à marque na marque pe goya. Si ka bon moko ezate na unité et si ka bon moko ezate, c'est que diable ndem tazo régner. Au moins on a ba penser à ma bé bandaroya, ba idée à ma bé oya ko bomana. Parce que unité zate bolingo zate. Donc faut tozana bolingo tozana bomoko yeba ko soutenir ndeko ozomona azangi sutango soutenir ye ezato ki na kwa moko obanda ko loba ngam na saki ebo yangam non yo pambola nde bible lobi tango pesine loboko à gauche et à droite yebate sala yango avec amour nzambe nde mutu a opambola yo et puis tant totina tukina humilité to mona bana nzambe lelo balingi komi monisa oza nango lelo elo na oyebisa oza lelo ezaka ngolo nzambe grâce oza nango to mungongo to mayele koyeba koteya koyeba koyemba koyeba koloba eza kaka ngolo nzamba sala abiso e nango na importance te ya komimona yonde non o aza yende eza Yesu Masia o aza likona biso yende amata biso to kita parce que ceux qui amati biso bimaluko bana punda mwana punda tant Yesu amatela ki Yesu te mtatambola likolo maputa na mandalala ezaki mwana punda nde mtatambola ki likolo nango donc ceux qui ont ndimi komi kitisa o kena ba place msusu okota na madusu msusu oyo kana kite nzambe ndi mtaosala ngoluana siko malobo no solo bano bono za la mama pasteur vraiment ils maloba mama pasteur pesa mama pasteur bazata ba parole za na ngote mais à côté théologie bimia ko mama pasteur encadré pe ba maman ko encadré te Théa, kaka Yesu aza bolingo. Tu vois, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Avec Dieu, l'amour de Dieu, toujours Dieu dans l'amour. L'amour de Dieu, Dieu est toujours dans la maman pasteur. Donc on dit, et puis sur nous, bande kobo kanga misu to bon de la Dieu est amour. Tu vois, l'amour de Dieu se manifeste dans son amour. Et puis bolingo na enza mende, l'amour veut dire bolingo, n'est-ce pas? Et puis l'amour veut dire bolingo, bolingo la kisi love, love la kisi. Donc maman zo lo banine. Mais ba bingo ma pasteur. Mais ya bono za pasteur, mais yo ka message. Mais on a ligne sur mu kuse na portugais. Ah, c'est un manga libéré, parce que je suis en português. Vou desejar feliz ano novo para todos e todos que estão em Luanda, em Cabinda, Benguela, porque que não em Kinshasa, também aqui na África do Sul. Feliz ano para todos, feliz ano novo para
você, Papa José Boloa. Feliz ano novo para Papa Desiré Mukombozi. Feliz ano novo e Papa Thierry. Embolização. Vou falar isso em português, embolização. Feliz ano novo na casa Efraim. Lá estou a ver meu produtor Danilo Tumba. Feliz ano novo para vocês todos. Feliz ano novo em todos os músicos que estão em Luanda, em Kinshasa, aqui também na África do Sul. Feliz ano novo para vocês todos. Feliz ano novo para Papá Matu Miguel. Eles com a esposa deles, desculpa, com os filhos deles. Feliz ano novo para vocês todos. Que Deus vos abençoe muito, muito e mais muito por esse ano novo. Do assisi ndo loba. Inaka sendiro sambela langue de. Voilà, merci beaucoup, Sœur Karine. Vraiment, c'était un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. J'ai vraiment un grand merci. Je crois que aux Ozong, à nos calaming, t'es en Angola, mais il y a un bon micro, même si c'est un téléspectateur, boulez là. Moi, dans son appel, je crois que Désiré Saka na caméra, mais attends, mon kékanga, mon alaxo erokata. Merci Nabino Nyonso. Je dis grand merci à Francis Mwanza, n'est-ce pas, directeur Ria Jidar Cargo na Kempton Park. Na kati pena aéroport wana Jidar Cargo ezawana, musala bien, ba freta bien, kolipe kendara bien, pezonga bien. Alors je ne peux pas laisser le micro sans pour remercier la grande dame Francine Ngembe de la Belgique, grand mère. On s'appelle. Bah bien que moi na popia mukolo. Il y a des coordonnées dans cette bonne manière. Merci na pasteur Matou. Na bonne sanité, aimba bien. Donc anera mukeboe, frère Ango, bah bien que Clovis, Arcasia, aimba kitoko, n'est-ce pas? Oui. Aimba bien. Très bien, oui. Nazaki pena concert naé. Donc parmi les invités, aimba très bien. Parcours normal, frère Clovis Arcasia, Kingelezi. Kingelezi, voilà. Comme Kitsarez à l'année belé. Nous avons tombola. Donc, osons venir à Moulay, frère. Merci. Grand merci à Fabrice Moulaja. Oazodouma, en Afrique du Sud. Grand merci à Michel Bakendo Kalaming Tazo comme la Bissoa. Pour un grand concert et salam week-end à Pretoria, à Val et puis à Cape Town. Dans le but, merci à embolisation. 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 Et ça l'a bien. Embolisation. Voilà, l'homme de Dieu, pasteur, apôtre, ça c'est notre sœur Karine Polivena de l'Angola. Bino Bozan Angola, vous soutenez sœur Nabino, Bayaya, vous soutenez Leki Nabino, Baleki, vous soutenez Ya Nabino, pasteur Bondima. Je crois qu'à tout ici, tout le monde tape ce parcours n'endenga Leki. Et révolution. Et puis Amboula Sika, sous un esprit, on a tout le libanda. Balon le titre, on a été sur un tchèque en pasteur. Après tout. C'est votre sœur, c'est votre fille. Et puis, la grâce de Dieu est encore là, le parole est encore là. Moi, c'est Josué à l'international. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ah, Mboulele là. Mais maninette, et si katole qui sabatomile qui saponanga, o singalo ketonanga ezalinde yo Yesu abulelela memanine kisaboko kolanga ezalinde yo ya Esi kotole kisabatomile kisalome de 33 ans na simba kaka yo elombe telema telema bisoto yoka yo na ngaye Ozaki na Congo Dialogue. Ouais, nazaki na Congo Dialogue, nzamba pambola Congo Dialogue, apambola papa José Boloa, apambola papa Désiré Mukombozi, apambola papa na biso embolisation chérie, nzamba pambola bino. Voilà, merci. À suivre. Vous restez branchés, José Boloa Facebook, Twitter José Boloa, Instagram José Boloa, YouTube Congo Dialogue. Merci.